Le livre est un record à Guinness. Si la Bissalo avait dit, ils ont dit. Alors, tous les gens sont hypocrites. Amita est mon akat. Mais ce que l'on est tellement profond, ma conséquence dans les autres. Les gens ont retraité Maman Étoile hypocrite. Baba Koko retraité hypocrite. C'est comme si vous bengisaki alors jouer Nabino Pobo humilié. Moutogo déjà à Télémi. Hier, nous avons conduire prière. Nous avons conduire prière na place oyo na mimona qui à l'est. Tant que je suis prière na bongo et na mon téléphone na sonné Versa tu nous as béni là. Maman Étoile na posa no mardi. Na posa tenaïba ou na posa na pona jouer pas ya nani. Versa tu nous as béni là na ke musala. OK musala. Pourquoi il y a un ndako moko te ba fungula le porte ato benga na kabazabu ndenge ni batwa spiritualité wala na bayebi ba biso sambela ondimate le pot on sambela fulu ba Vincent expliquer en bien et ça juste pour un programme il y a tournage pour la mardi oyo na compte il y a Sila Bissalo c'était à 21h16 ma mère toi la zoom selling réponse à 21h17 oui bonsoir papa Ayebisinga la salle au ciné donc si là Ayebisinga la salle au ciné ma mère toi la répondre ngai boyo kodio ata alobi na ngai alobi na samedi na lundi Ayebisinga samedi na lundi siko na ebite ya mardi eza mosusu samedi na lundi mosusu bien de na banoso na WhatsApp tango na kati kona ya mbaro kati OK tala muto a le latte pour ma finguier. Tu comprends ça? Maman Étoile elle a quel âge? Ana bana. Vous bambie toto mi bambie comme mi toto wela. Et c'est ça na sens bina. Tenga na okena no bongote. Allez là par rapport ya sort na ye, azole la plutôt pour ma fingi belle vie. Vous comprenez? Esclave. Mais sikoyo des tableaux on a zo senga ngol so sala pourquoi? Des tableaux éthiques. Abano au senga sala pourquoi après de sortir. Tala sikoyo ta na bano que hypocrite ça faux. On a ça mutu normal té. Singing zakana baba musicien. Yo recommande le que si la mission la ça singing aller kofi, aller faire, aller fali. Et puis azoli yango trophée na singing na. On comprend. Quel est ce comédien au Rwanda qui osé en lobby? C'est-à-dire que si la Bissau a comprendre que vouloir c'est pouvoir. Pour auto yembabi atangi kombo na William Shakespeare alobaka par rapport à temps. Mais ezala maloba moko William Shakespeare on alobaki l'enfer est vide. Tous les démons sont ici. Nana kombo pesa raison. Enfer peneza vide. Ba démon penza ba démon bazande awa surtout na musala oya ba artiste na musala oya ba chroniqueur. C'était ba Étoile démon. Oh lelo, oh azalelo azana na Jérémy Chaban. Voilà, au tenga ngana zo lingana ngati. Autant pour porter na plein pour tangi combat papa là. Abi papa là pena donc a tourner. Cordon et chaîne. Mais ce que mina air ya miniature, voilà qui mimo azala qui réalisateur. Mais ba boy ba tsaina miniature. Et puis bazo réclamer pas de motsa ngate. Papa abi ba tumsube, ba tse ba on miniature mais ya bengi. Longola, bo changer miniature mais air ba to ba réclamer na misu na ye pas ba na kambo ka tala maram kimbi ya lobby. Tala kimbi ya zo regretter lelo attaque au salaki na Thérèse. Ou alobela ki autour ya Thérèse. Kimbi ya zo lela lelo. Donc ça veut dire que les allez qui y est à ça on a propre volonté n'était batindi pour moi $20. Au lobby quand c'est $20 bon et ya ça la patronne. Communiqué nécrologique. La famille Moukeba a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs filles et sœurs
Esther Miba Mukeba Baramoto, mort survenu à Kinshasa le 1er mai 2025 suite à une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Dimanche 18 mai 2025 à 18h, veillée mortuaire dans la salle Emmanuel à Lupin sur la route Matadi, référence école Kingu, arrestation Angel. Lundi 19 mai 2025, 8h juste, levée du corps à la mort d'Engalema. 9h juste, exposition et derniers hommages dans la salle Emmanuel. 11h juste, levée du corps de la salle Emmanuel pour l'enterrement au cimetière Kimberley, Nouvelle Cité. 15h juste, retour du cimetière et bain de consolation en la salle Emmanuel. Ces communiqués tient lieu de faire part. Voilà, merci fidèle internaute. Obusouna Dabiso, partout dans le monde entier, à travers notre chaîne MK Eyokani TV, chaîne, il y a Impact na idéologie. En tout cas, dès qu'on a vu Sarabino, au tali émission, au partager, au commenter, au liker. Pourquoi pas au tigre à commentaire. Yopena au s'abonner, au s'abonner et Rosala. Vraiment, qui te remarque, bon, mais ça n'a Elvis Yafou, le Mbappé de la presse congolaise. Dès qu'on le baraba, tout n'a été si gabaké na mbonda potango. Et Robeta, Bokoyo, Kamondezo, Beta Kote, na MK Eyokani TV. En tout cas, n'a profité de l'occasion, on peut s'emboter na Héros de l'ombre, Lionel Nassima Caméra, Bamote na Yokotoza. Pourquoi pas on a présenté mes condoléances dans la Yemoko, la patronne MK, ou autre que père de petite sœur na propre, Azana Matin en tout cas. Nzambalo la Oyo a consolé la mité Maya Batu, a consolé Motema na yo, tu ebi qui a passé au père de Oyo Yondeko, mais Nzambe Oyo a consolé a consolé Rosala vraiment qui toko. Pourquoi pas na pesa mote na lever ça mais coucou le nécessaire il y a maman aimé. Vesa me coucou ya maman aimé coucou mote na yo pourquoi pas na ya bobe zatara el roi mon konzamboka l'homme unique au monde. Pena pesi mote na baba cook de père et de mère. Le zaba cook de père et de mère mote na yemoro mam c'est sila bisalou caméléon mutoa chanzara ba couleur donc ça veut dire que il y a maîtrise arabe rôle. Bambote na ba tout au Bolanda biso botika ba commentaire et kozala vraiment kitoko. Internet eza ko yinda maman étoile aningi internet balobi ki baba cook ba traiter étoile hypocrite ba traiter na ba ndenge nyonso ba traiter mais bon comprendre yango na émission na biso parce que nazanga morote nazana tonton ya baba cook tonton ya baba cook ya goche business tout ça na ye tokomekana ko solo yango et ko sala vraiment kitoko makasi Lionel pro surtout dans nos mêmes langages au fond langa ina kolsa déjà invité na ngai tonton ya baba cook ya goche bonjour. Ouais, bonjour à Ngwabiri. Tout le plaisir est pour nous vraiment na ou yambanga na émission na biko looking moi trop na biko na tellement injoignable na lukio na ba niveau moko orondi matin. Te naza vraiment injoignable mikolo yo batu ba comprendre na ke ba formation mo boy parce que moni makamba mboka ndenge zo kendelelo faut na moi Congo ya lobby est un peu compliqué. Très bien. Donc na bandi mo ba formation mo boy peut-être batum som tunazawa puis azomona na te ce qui fait que je suis na formation de 8h à 18h et puis au côté pas de téléphone c'est un peu compliqué. Donc ça va tout ninga yo makasi ba tout ni yo fort. Tout ça là. Je suis là, c'est par rapport à cette formation. Nous avons une formation. Mais qui na Congo lelo, sur Tikali, c'est Congo est terre mon binet on yo comme solo mais blague Congo le bizarre compliqué. Donc faut baxamo ba boyebi le colon a oza na lobby pour que lobby sinon to yo bima mozo ba pamba na Congo. yango na to timbe to makamnenge zo kendele biso pe déjà to rattraper. Mais en tout cas merci na yo na pesi déjà mbote merci. Na pesi na la patronne déjà ba condoléances MK. J'ai appris qu'à perdre petite sœur nae et na présenter ma condoléances, comprendre que je suis avec les Abakouk. Talaka le solaire MK naebi déjà et puis Lionel Pro na PC Bambote Sikazali
dans la disposition. Oh, na pesimbote na partout il y a nécessité, il est toujours présent. Tu bien quand Sam Konko le nécessaire. Il y a maman aimé Konko. En tout cas, on a pesimino wa mbote belé. Avec raison, on a bien quand philosophe na mboka oyo. Nan. Sila Bissalou, la Cléopâtre, la légende na PCP Bambote et Beles Kazali. Voilà, bon comparé que tout ça déjà na tonton Abakoko ya Gauthier tout mécaneur au solanae. Boni tonton Boni Wasango ya SB. Non, SB ça va. SB ça va moni muto aza important. Aza very important personality. Moni ba bengma on ba VIP, mutu ya mayele, mutu ya important na vie. Balandaka na makambazo loba. Aloba kinini. Asala nini. OK. So comment ko sala on loba te astonga lupangu asomba voiture à chérie. C'est bon. Ça bien. Pour son comme na niveau mo son dans na car danger. Nazala na mutuka parler à danger. Bon, moi, si vous avez yo monarae, métis noir de côté déjà. Moi, s'il y a danger, pina. En tout cas, il est la meilleure. Vous comprenez? Mais au loba nini, au salanini. Parce que au côté na le livre, il y a record, il y a Guinness. Faut le makamunga là baki si la Bissalo avait dit, ils ont dit. Alors baki tous abisso tout ba hypocrite, mais tout le monde a relâché. Amita kana yimona kati. Amita yimona kati. Mais ce que le quoi loba déjà tellement profond, ma conséquence na ngo ezobima lelo. Par là on a expliqué batunini. Par là on a expliqué batunini pour le barake batatu toza ba hypocrite. Si la Bissalo à vivre à quel ibandate na mboka na ye na communauté skazo vanda. Pas comme na niveau ngo ba kiasala ki banalise. Très bien. Avandi atali comportement. Aotala ba langage. Aotala makamba habité parce que hypocrite a faux. C'est juste un faux. Vous comprenez? Hypocrite a muto alingi a exprimer ba atal sabino ba sentiment oyo eza yete. Place mo bangal sabino que alinga présenter bino mawa alors qu'en soit en elle ou en lui il y a pas ces mawala. Alinga la sabino que aza mutu malam alors que na kati na ye aza lou. Azaka hypocrite wanati. Alinga abimisela bino ba sentiment moko boye pour a distraire bino. Asa la bino diversion. Alors que yena katsa makambo wana zate. Kutu na kati na ye aza ko chola yo. Aza ko seka. C'est aussi la bisa. Mais batona baza ba faux. Non vivre na communauté ba tumoko baza ba faux. Yango lobi biso nyonso toza ba hypocrite. To ça on le relâcher. Mais na makambo ninge zo kende boye na bandi ko analyser na lobi ah voilà. Philosophe parce que philosophe azanani philosophe aza mutoyo avandaka il réfléchit azana moi vitesse il avance na batu ya communauté naï azofanda bazo réfléchir sur comportement sur batu naïe ba contemporain azana bango azomituna puna nini boy ce quoi azomilo ba na sala nini pour a trouver pe solution ba kambwana donc muto a dénoncé à l'avance alors bité makambo le noto makambo ya hypocrisie toza vérité. Tant le bibo tant a dénoncé faut sani pour na baké tout changer pour makambo kende bien aloba à l'avance makambo na lobaka nao esalemi alemani yango ekamwisi ba redi alobi makambo si la lobaka bato mona ko la blague tala le makambo zo salema lelo bomi ko traiter maman étoile hypocrite baba ko traiter hypocrite c'est comme si vous bengisa qui ayo jouer na bino pobo humilié mutu oyo déjà a telemi yé mutu a conduire prière na ko conduire prière te na place oyo na mimona ki a l'aise tant que si ko sa prière na nga bongo et na moni téléphone nangé sonné Vincent Toulousa Benyenga maman étoile na na posa no mardi na na posa te na yeba wana posa nanga pona jouer pa ya nani te Vincent Toulousa Benyenga na ke musala OK musala na ko conduire prière te na place so na mona ki ba pesa kinga esika na ngate ba pesa kinga valeur na ngate grandeur na ngate ne siko ba yamba kinga te vous comprenez tant mutolo ba ke non te
botika ngana conduit na lobite ka lobai bongo mais tant moto andimi a conduit prelingo ba ke à sa place bongo azalaki à l'aise ami au moins spiritualité andeni na comment place bongo singa gote sambela nabite na ensemble na binote pour ngana bango simba ite OK na boyaki yobi ke ngana par rapport à spiritualité na boybo limbisa na lobaka na moi makamo ba spiritualité na linga ensemble la mingi mais place na vandaki bateau na nga to nzambe moko te nabite na ensemble la te na boyi ko zala hypocrite c'est à dire que tangu nani étoile ndimaki ko sambela et ngol ba ke par rapport à spiritualité à se retrouvaki to zana nwana par rapport à spiritualité azalaki déranger te par rapport à spiritualité azalaki la bienvenue yangona siko ifungole les portes bino na sambe les alokola tala omoni soko yena ndaku ya ba et puis je pense que c'est pour la première fois tourner kuna oko yana ndaku moko te ba fungole les portes ato benga na ba zabulu ndenge ba to spiritualité voilà na ba yebi ba biso sambela ondimate do po o sambela fulu ba ginote ba to ba fungole linga porte ba to ba fungole linga makambu na bango wana siko to komi na connexion et ngolo ba ke étoile na les abakouk de SB ba pesa qui est connexion yango sambelaki so comment siko mutu ya bongo komo okokol ba ke ba traité d'hypocrite siko makambo asali yango nde siko bimisi na biso hypocrite adan c'est juste un imposteur vous comprenez makambo asali siko yango bimisi pena ke mama na hypocrite donc ba ke na sika utaki po ya koto azape kaka hypocrite mais balobi étoile pour aya ayona pour komela ki la aposata da souhaita qui est plutôt ba joyeux anniversaire ndesi la c'est pas a bengi Vincent ne abenga étoile pour retourner pourquoi pas si la yemo ka nek direct quelque part pe balobi ba traiter pe si la za hypocrite pour ni la vo ongo bengi sa mutuza chaîne na yo ndo za patron de chaîne wana okokende direct maman pas mutu wana te mais faut les canner pas Vincent. Oh attends, aujourd'hui je suis avec armée lourde hein omoni maman to baka yango nazalaki obi ke mingolo ba téléphone ngezo ngelo sonné maman ngozala ka bongo nazana armée lourde le patron c'est armée lourde pour na nini ngamu na benga batu na film organigramme l'organisation d'une entreprise c'est ça elle est la patronne. Vous comprenez? Elle est l'initiatrice. Yemutu avant d'ici Makamura. Vincent expliquait en bien. Et ça juste pour un programme, il y a tournage pour la mardi Oyo. Na compte il y a Sila Bissalou. C'était à 21h16. Ma mère toi la zone c'est une réponse à 21h17. Oui bonsoir papa. Ayebisinga na yebise ayebisinga la salle au ciné donc Sila ayebisinga la salle au ciné. Ma mère toi la répondre ngai boyo kodio. Ata alobi na ngai alobi na samedi na lundi. Ayebisinga samedi na lundi siko na yebite ya mardi eza mosusu samedi na lundi mosusu ou bien de na bando sona WhatsApp tant na kati ko na mbalo ndo kati. OK. Alobi na SB alobi ndeko nanga yaka ko edenga. Yaza chargé makamutu tout ce qui est technique. Siko bolingi si la responsabiliser mutu abana siko ko finaliser sur la responsabilité à pesi mutu. Ba attribution oya pesi mutu. Fonction oya pesi mutu finalement bana ko leke au-delà non. Si la aza mutu moko bien éduqué, instruite et puis aza organisé. Abi makamone za Vincent. Et puis pour ça Vincent Zagina habite yo comme nabi. Atseli ko mo bien. Abi si les ana bateau yo batu batunaka. Na SB ba le kate na bana ko récupérer ba ndeko na yo wana surtout ba bazangwa na ba CD. De organisation ya les abakou de SB c'est Vincent Toulouse. Ya linga longole ndingini. Mais ndeni ba bipe Vincent bolbaki les abakou de SB ba rolekisa bato belé ba goti roleka botunaka bato belé bazalaka batunaka wana. Mais ba mozwaka ka bato yo o bazara bien asilaté exemple tout le monde qui va beaucoup belé ba sak mission exemple ndeti andeko wa to retourner ce qui encore comme qui minga ni ya théâtre ya mona lemba wana Gesho babi Gesho ay milliard si la bisana ba niveau tout à Bouddha si la mambo belé mais à l'écran l'émission Vincent ba bon ba lignée na filmé nemo pe na décor bazo mona avec décor pe ndenge moko pourquoi azo zwaka bato bataki bien asilaté comment nanga je pense que bato belé ba nanga na émission je dis pas sinangé zalaka parce que na moni lelo
artiste bakomi aliéné. Alors que artiste aza so komi artiste lingo ba ke okomi na liberté d'esprit. Okoza sous esclavité ya moto. Okoza na prison moko te ya moto. Mais nazolo ba na yo, monita moto azolo ba ke non tala moto a olela te po ba fingiye. Tu comprends ça? Maman Étoile elle a quel âge? Amkolo. Ana bana. Bozu obambie nzoto obambie komo minzoto wela. Et c'est ça na sens bina. Tenga na okena bongo te. Belingolo ba ke par rapport à âge ya Maman Étoile, elingo ba ka komi déjà na phase moko bo ya sagesse, moins intelligent ba discernement mambo belé. Aza artiste il faut ami lobela. Il faut à défendre Kanaye. Mais on les a mis l'obéla en émission. On les a là par rapport à sort naye. Azole la plutôt pour ma fingi belle vie. Vous comprenez? Esclave. Abi bazo finga belle vie pour naye. Il y a un sala qui sorti médiatique. On n'a pas de kosara. Pour ma pour naye pour asali nini. Pour Maman Étoile asali si la nini. Pour baki aye sorti médiatique. On a sur hôtel. Au moment abi que naye au nom de belle vie. Mais si koyo des tableaux on a zo senga ngol so salango pourquoi? Des tableaux etikali abana ko senga salango pourquoi après sortir mais tala sikoyo tana bano ke hypocrite za faux on a za mutu normalité bolimbisa ngai je m'excuse vraiment zaka eza ngai te mais na lobi ngo kaka na lâcher ka bongo parce que au sali dégâts o asalo que ça vraiment dégâts likambia si les alakanini si la comprendre que musala oyo biso to sala eza musala ya mbongo peut-être to no sala ngaka na luyenge eza musala o moni ndenge ba wera ba koma o monde ba kofi ba koma eza musala o artiste comédien akokoma bongo akoko vivre bongo akoko bana ko voyager ke ndenge alingi eza musala moko eza na mbongo zo pesa mutu valeur na vie yango zo tala na lobi yoko ko comprendre lobi ke Siming zakana ba musicien. Yo combat lobi que si la bisola sa Siming aller kofi, aller faire, aller fali. Et puis azoli yango trophée na Siming na ye. Oko comprendre. Quel est ce comédien ko oser yango lobi. C'est-à-dire que si la bisola zo comprendre que vouloir c'est pouvoir. Loko la lingi musala na ye. Akoko sala makambo ebele siko biso ba oyo tozo photo appuyer si la azana clé azo fungula ka ba porte akomi afungula porte biso to koti bitumbo tala c'est lui qui na ba ozo zo ba coup frontalement c'est la bisalo boye muto ali boso biso to na sima mukongo na ye photo landare to lo ba na si la bisalo merci ozo comme si niveau si la comme est-ce que ba comédien va comprendre souci à si la que musalo za musala ya cop talanga na sali semi na 24 heures na période wana kaka Kofi Salaki Fera Salaki Fali Salaki mais ya les bango est-ce que ma comédie va comprendre le message si la sora Salaki faux alinga ba na encourager ba tout aya makambo za bien bossa la chaîne pour simba balinga ba luke la Michou Mbembe le problème ati o asali chaîne akokima bante si la kunate si la amiebi az artiste, si la amiebi c'est une force, si la c'est un pouvoir, c'est une puissance. Bon ça la nabi pas lingini. Lobby est la tête comédie bazo tala. Na pas exemple moi je m'excuse mais ya sele massa c'est idole nanga na ba pour ya sele aza vraiment nazamna idole na obunda mi fona na yekola na tele 3 si na comme jeu le kola ya sele. Tu comprends? Ya sele loba je fais 40 ans na musala oyo na matanga ya Maman Chako, yes, c'est la zone là. Abi na zo regretter pour na zo qui ne kokufa pauvre. Maman Chako lo bagani. Alobi oyanga bomi pese la nga héros. Est-ce que Maman Chako ninga la akoko senga? Or musala na inde fallait futa e. To landi la regretter Maman Boli awa. Azolo babi o nyoso na sali. So za kanga. Nanga mi koka kutu ko se prendre en charge par rapport à santé nanga. Même RTNC. Fallait qu'intervention to le bien encore une fois merci na première dame Maman Denise Nyakero et nous ko lobake batunde bazo comprendre te biso nyoso to comprendre te musala oza musala ya mbongo si la zo fungula biso nde cerveau mais le kola suko problème ya li batu ba komi aliéné batu ba komi ba esclave moi ba comprendre ezate donc artiste na minute o azo vanda oli ami bundela à se valoriser abeta masolo ya musala na ye yazo betaka nanu masolo ya mutu moko boy
azoya kolela vandi bo avec hypocrisie azolela pona mutu moko boye. Non, wana bozo traiter ma bé quand même. Maman étoile traiter wana na tango mundela expliquer ngo bien. La boye pe omoni Vincent. Hypocrite aza mutu azaka ka info, azaka ka imposteur. Oso komba a exprimer ba sentiment on a kati na exact c'est ça un hypocrite. Est-ce que c'est nécessaire Vincent ça la sortie médiatique naé ko yana ba voice ya ne ba sola kina maman étoile ba message ba sola ezaki important. Kasi petanga ba na ko tourner kuna ezaki pe ka privé. Azali kana batu ba tourner na bangoti. Hier ko bimisa na télévision poani. Mutu abimi liboso na télévision po batu ba yoka, po batu ba mona. Eza maman étoile. Fallait que Vincent abima pour abimisa kaka ba vérité pour ba tuba comprendre c'est-à-dire quoi omoni l'homme généralement omoni mutema ya mutu azalaka na moi mutema moko boye ya kibo mutu na ye mutu azalaka lute mutu azalaka lionte mutu azapena mutu nzamba kele na ba sentiment moko boye vous comprenez mutu azalaka facilement oko toucher mutu facilement na ba biloko moko boye tango mutu azako s'apitoyer elingolo bake ko s'apitoyer na lingala ba comprendre. Étoile tangoye abandi kolela hypocrite info imposteur alingi alela po batu ba yokela ye omotango batu bateleke mission wana monisila ba yokeli mawa siko tango ba vérité e bimi ndenge bazolo baneke na bengi yo de la part ya Sila Bisalo na ba voice of Vincent Thier batu balobi oh maman ça terrible hein. Donc au moni makambo ndenge zo kene boye au moni mutu mango tiko ndeko moko auto yemba bi atangi kombo na ye William Shakespeare alobaka par rapport à temps mais ezana maloba moko William Shakespeare on alobaki l'enfer est vide tous les démons sont ici nana komo pesa raison enfer peneza vide ba démon penza ba démon bazande awa surtout na musala oya ba artiste na musala oya ba chroniqueur traiter pe ba mettre le démon mais tala na lobi ya démon zanani démon za destructeur mutu alingi a détruire image na yo un démon c'est qui il n'est qu'un destructeur Elvis aujourd'hui na mama démon zanani les démons aza destructeur démon aza mutu abundisaka épanouissement, développement, le progrès. Alingi ya tchabiso na ba retardement. Ce qu'on se comporter ba benga yo démon. OK. Donc étoile à se comporter le roi ba démon. Voilà, tant que Shakespeare a lobby que l'enfer est vide. Tous les démons sont ici. Na peso définition à démon. Batuana bazabong balingi bolamu ya batute. Balingi esengwe balingi oreille ba lumière pelate balingi tozala na mulili. Balingi ba benda ka biso tuna se. Vous comprenez? Nous na monde na biso pena ba démon donc ndenge sila lobaki pena ba hypocrite ngana ba kisi pena ba démon de bazali. Tala suko vérité tango ebimi a. Et puis le salinga passi après ça akomi pe ko benga koma suko deux tableaux na ngawana. Tala niveau. So est-ce que au sali sortie médiatique ya bongo pona ko détruire ici là. Je pense que Nani Lionel a retiré la biso, tel n'est sila yambaki. Tel n'est sila yambaki avec joie que ma soeur ne konangai. Et puis il y a tel n'est ayambaki a kola douana. Tel au moni muto nana. Na ebite sila azana mute manini. Zaka n'est nzamba tinda rabatu. Ozomona izaka ndenge nzamba tinda bato bozo fingaye bozo tcholaye bozo ba oboko koloba mais ye azaka continuer ko embrasser bino mais aza zo baté. OK. Yo baby so sali sortie médiatique. Na souci nini o humilier Sila. Na souci nini o détruire Sila. Mais des tableaux tigala ki ozo comme l'appelle Vincent ce qu'on fait ça pour na des tableaux na ndenge ni. On va traiter maman étoile le rôle à yaki mission imposteur. Kimbimbi a lobby a bien. Voilà qui réalisateur. Kimbimbi a lobby va régner banaiko Salema qui n'est pas avec nous. Qui n'est pas avec nous Zanan. Mutu oyo à part ko tourner awa ake ko tourner bisika so sala ka bongo oza contre nous. Ba régner penza et Salema. Yo loba nanga suko mutu loba na bino bongo. Artiste ba kangio. Et ça coûte contracté. Je peux encore comprendre que vous avez un contrat il y a 3 mois, au Banaka au travail pas par rapport à contrat, dans nos foot autant. Mais on a ce qu'on a contracté. C'est là. S'il a pas signé un contrat, je pense na vision, comment on a top vision non? S'il a pas signé un contrat,
je pense ba 3 mois moko boye aba no tourner sur pas musutu wana za contrat to yokani mutu ko comprendre mais wana sikoza nango contracté ba komisi bino ba esclave ba umbu bokoki ko bouger te ata kutu la chèvre de monsieur Segango boye te et là ni ezola ksama kimbimba lobaki eza ya solo parce que tout le monde a battu musu batu na famille bota tout le monde a ba tourner pe par-ci par là baza pe net sinani pesa ngalo n'habite ba quelque chose à ya bino biso ba te pesa ba réponse net sinani c'est belé nani kimimi pa lobaki on va net tonto pe te Pierrot wana yeba ana famille bota mais tout le monde a tourner pe Pierrot Omari wana yebani nango bako tourner na bango partout. Ça veut dire que ndeko belve amutia mabete. Au moins siko ba Omar. Tala vitesse oyo Pierrot za nango na ba Omar. Ba comprendre que kopo eza copie ya l'art. Soko kanginga eza lokola au privé nga vie. Au privé nga bonheur. Nga naza artiste. Na ko kende sika eza lokola poisson dans l'eau. OK. Oko kanganga na aquarium te. Una naza sous artiste te. L'artiste s'exprime. Vous comprenez? L'artiste a volé na air moko libre. Si comme kanga artiste li kam kutu ya contraté. Balobi na bino qui n'est pas avec nous et contre nous. Na li kam to signer contrat pesate. Si comme kam oye toi la sala qui a comprendre que par rapport à maloba na tala il y a des contrats bo sala ngo kaka na poni bo signer papier te. Sans que boye ba bo kota na ba alliance moko diabolique. Olobi na zolo banayo. Et ça, le contrat ya maloba. Sans que y ait au micoti sans alliance moko diabolique. Accompagné na ke ko tourner kuna ndenge pour se racheter. Aye sur quoi créer émission wana. Mais ça trop tard, tu es système akuna. Ba ko rappeler ndenge na ke no lia na malewa kala mingi te. Mais tout le monde qui mbimi parle à la musa lo mo abi. Mutu le roi cordon ya chaîne a tourné film mais va tirer na miniaturité. Wadaki cordon kuna oyebi bato baotala biso bazo comprendre parce que nazo ko éviter kotanga ba komba bato o lelo o aza lelo aza na Jérémy Chabani voilà otenga nazo lingana ngati kotanga po mutu apporter nga plein pour tangi komba papa là abi papa le pena donc a tourné cordon ya chaîne mais ce comme na air ya miniature wana ki mimo aza ki réalisateur mais babo yi batay na miniature et puis bazo réclamer pas ni botanga te papa abi batu musube batay ba na miniature mais ya bengi longola bo changer miniature mais air batu ba réclamer na misu na ye pas zo ba na kambo ka tala maram kimbimbi alobi mama mo très important siko tango si la lobaki na biso que toza ba hypocrite pas ni batu bazo comprendre te. Donc acte wana eza pena hypocrisie ya makasi yo muto tindi balongola ba mais bato ba déclarer nga pena kambo ata kutu 12 ans ya wenge pesa lepe mamusu pe wera pandi ma bitenga na sali yango ata kutu wera pandi maka ata kutu pe jibe pala ba te ngata bana lelo na lobi ngam na sali boy siko kuna ata kutu 12 ya wenge za la boyete tala niveau bazo siko ngana zo plaindre kaka ba artiste pour ni ba artiste bazo linga ko comprendre te que bazo kanga bango si la bisalu ayena fungola po ba artiste ba s'épanouir bozala libre tala oye pas Jérémy le tourner o te ba tourner jongo ko sanga 2 jours aya pas Jérémy a tourner a joué à kokozwa ake pas si la tourner a joué à kokozwa ake pas Marie-Hélène a tourner a kokozwa ake pas Cardozo monte que na semaine moko artiste a ko kangisa ako kota ne peli kelemba $200 c'est bon na semaine pour artiste ça capable au-delà de ça bazo mono ba ouverture pe ba pub ko fungwama ba fani pe bazo ko fungwama na biso na outima ma formation bina pesi nga idée nani encore une fois si la bisalu merci oh nazolo bana yo papa na landaka nga c'était papa absinga na landaka yo ba réflexion na yo ba no tunanga mama ba chic tinga ba niveau na nga ba form atuninga à part diplôme ba formation nini yo ya ba métier oyo sala na répondre ni ko répondre absinga non c'est une erreur lelo même awa na poto au mona muta ko zala na diplôme boy mais azo présenter ba diplôme ya ba formation 6 mois ya ba 6 mois ya ba une année on va bien vas-y à découvrir ngani azaba cook OK yango nga pe na ke ngana pesi si la bisalu mbongo mais na nzela si la bisalu
mutu moko azolanda nga tala apesi nga mayele oyo lobi na bakoko na nga bakobénéficie nango. On se comprend. C'est ça la vie. Si la vie c'est le secours alingi bongo tozala na ouverture wana. Tout comme peut et ça peut na bateau le lo ba lobela sila mais bazo comprendre pe kaka philosophie sila te. Tozali bongo ya na des ala kuka. To lobela rapé sila mais tozo comprendre philosophie sila te. Lobi to yo condamner sila. On comprend. Ngana zolo banezana ba kuka o lobi to lobela ka sila. Lobi to yo connaît mais ba comprendre o lobela muto comprendre philosophie na été. C'est ça. Si là c'est une clé. Soka fungoli porte oya okota koti. Oya pa otikala atikali mitalio. Voilà, oya okota akoti oya pa otikala atikali en tout cas tozana ya goti tozo kinara na biso malembe et tout ça là vraiment kitoko makasi. Mais ya goti qui mimbi comme on a sorti médiatique na c'est comme si il est pas na posa akoma appelé réalisateur na SB. Pour SB bazo begango semba biloko tezolo kota na batunios. Ndeti façon ya lo bena ndeti comme ko se pas chaque côté assis là. Te bo yo sara belle vie passe. Te tala omoni mutu oyo banyokolié. Bakanga ki munoko na ye. OK. Soki azui liberté. Tu comprends? Liberté oyo ba Mandela bana partir de basenga soki azui liberté. Keba akokoma lokola nyoka. Eza lokola bo fungoli nyoka na singa moko boye. To bokanga ki na kati elamba moko bobimisi nyoka akoma très dangereux. OK. Vous comprenez? Donc kimbimbi bo comprendre. On ba expression kimbimbi so zolande bien. On comprendre que auti na souffrance. Poazolo bakiabi musala na ngai ebeba. Ebeba oui. Kopi na ngai ekufa. La relation na ye beba. La relation na ngai ebeba. Tala de stationné. Voilà. Siko kimbimbi asa ezama kama SBT. Kimbimbi sozo me azo misela pe communication par rapport à yemoko. Bandeko désormais na komi na nga libre. Po kimbimbi ayi boulot. Kimbimbi blague à part ayi boulot na ye. So kimbimbi saka ke bobo eba ke désormais na nga libre. Est-ce que kimbimbi par rapport à savoir ne azaka na besoin que na SB. Nga na ko bengete na musala. Yo ko bengi na musala te. MK ko bengi na musala te. Jérémie a combien na musala ta kobenga était parce que Gloria Zali mais au moins batu misusu o bobeke désormais nazaki esclave we baki na komi libre naza susu na bakadina na basinga na maboko na ngate na susu moumbu ya mutu te naza susu mutu te batsaka maloba na munoko pona tala kimbimbi azo regretter lelo attaque wa salaki na Teresa wa lobela ki autour ya Teresa kimbimbi azo lela lelo. Donc ça veut dire que les allez qui y est à ça on a propre volonté n'était batindi pour moi $20 au lobby c'est $20 bon il y a ça la patronne la patronne a ça va $20 la patronne a ça $20 $20 la patronne a ça $20 ba pesa kimbimi ba pesa tala ba tu ba na restaurant ba leba meli ba zuina ba $20 ngam na loba si bango moko tango yinda ki kuna ba bimisa ba secret ba pesa ka $20 ba pesa ka 20 ngapte muna loba $20 pe kaka donc tu aimes ça refin assis la pe ka $20 ngate mutu to lande ba video ti balbino soki munganza lobino ke ngola obela ndimela ye po auti kuna do yepe mutu loba ki yepe bandaka ko zwa $20 yango ye ko tsako sasa lobi ba pesa ma ser na biso pour na $20 ngate mutu na lobi batu balande ba video ti ngape na kamera do ba boulot tout ba tu basala ka zaka pour na $20 vraiment $20 on peut te voir na santé te vandi c'est libéral tumbi ngo mère azubo tikalipe il était comment équipé bon neto tumbi déjà toke déjà dans à peu près déjà on se comprend Nicolas moko boye ya mukie oya ko sali o batu bomi personnalité na yo bomi lobby na yo batu pas comprendre te lobby c'est ça lobby ya mutu e ko zala ndenge nini on se comprend na fin na tali so papa na a joué denga le non c'est la formation moko boye est-ce que c'est la bisalo est bien tant on a style ça tant on a diplôme na ngawana papier na ngawana peut-être même si kaba na que on a style bisalo pas aux alate bénéficier des akanga mais na salon pour ani par rapport à est-ce que a pesinga ngo boule na ninga meminga wana a meminga pour na mafinga absinga tu parles bien je sens en toi tant mais je te propose de faire ça
o pe na lobaki na lobaki yango tilo to komi na niveau formation est-ce que na sala mpona mafinga na sala a se penga mpona mafinga te bato batalaka biso bazalaka bazoba te baza bato moko boya mayele ya bwania nga nakofinga mutu mpona sila kasi ngai yuti nalobi na yo ngai papa zwanga na bien ngai ya nakofinga mutu te mpona sila bisalu nalobi jamais ate bapenga 10 000 $ no sango te papa honneur na dignité kosakana na biloko wana te lobi ezali eza na bandeko tona bango na kopo bana ba 25 ans eza na bango bana ba 30 ans 35 ans 40 ans ebele bakorate mabala mpona makambo ebele bakorate ba opportunité mpona makambo ebele bakoya na biro bataloko babia apatwa eloko bato baposanaka internet ezotikala bato bazotala biso mambo belebele les paroles s'envolent les écrits restent lelo baloba na biso nini les vidéos restent ser nanga moko te pardon nakoloba kote mpo bato bacomprendre voilà kotie tozokende na biso malembe na koshite dernière question na ngai kovanda komona sorti kotala sortie médiatique ya Yams apo babiloko wana nyonso abengi pena sila vanda wana Yams avandisi sila wana avandisi abengi Vincent vanda wana abi mama étoile te mutasengaki bango ba tourner bango moko nde balukaki mama étoile bamonaki na profil ya film na bango wana mama étoile rosa wana te eza kozanga mayele parce que yango nazoloba te omoni bato bazokutia banani ba esclave bango yeyo ba Yams bazotia ba artiste ba esclave balingi ba artiste tala na lobi ya étoile abeti lisolo témoignage nanu kutu film silité bato ko comprendre kaka ke aza kuna lobi nini bakuk batindelinga bacode mpona nini na émission ya mutu na yo wana ex na yo ex na ngai ex na vote Lionel Aseki nani Sarah nini bitoka na émission ex na yo mpona nini aloba ete ke bacode nazoka pa bela alobi tala soko omoni mutu alobi elingi olobaki elekelaki ye ata ibutu pa monango koyane kaka boye ibutu achange azwi bacode azwi bilamba azwi donc mutu achange mbala moko comprend étoile abeti lisolo ya bacode elingi olobaki makambo na tam na laps de temps nde balobaka na français oyo amoni nakuti na sb elekeli ye akoki kokanga munoko te de l'abondance du cœur la bouche parle asanzi alobi batindelinga na bacode siko Yams eza normal nga lobeta lisolo bako nalingi ba artiste baza ba esclave te si la bisalo pa lingi artiste za la na esclave te na fandi sa ici la mabele Yams bengi na fanda wana na ebité ba Yams moni pardon nako sangsa susu Yams na si la bisalo te je m'excuse par rapport ya ba mankuma ya ba respect o ya kana ngo vis-à-vis ya sila parce que lelo sila za n'importe qui te donc au monde mutu le roi Yams oya baba yo sila na bivanda wa yo kabo tout ça ba biloko mo ba mankuma sila déjà le baki ba tutu baza ba hypocrite sila koti na record de livre de Guinness na ba record de Guinness so ba loba sila avait dit bato ba retenir que sila lobaka ki bato baza ba hypocrite soki na tuni bato to même na ngambu ya bela ha chérie nanga Naomi Belade na peso ba mbote Naomi Belade bisous bébé oso comprendre so batuni Yams alobani no bato bakoko retenir ata na ke na ngambu na mafinga na ke na ngambu na bango je m'excuse Jerry Kamiende expliquer ngana nini pena Yams sa loba oyo retena Jera ko loba ngote natangi kombo Jerry parce que ngana za la vrai na za hypocrite te o mutala kisanga simbisanga micro c'est Jerry Kamiende oui à la singa annonce des annonces c'est Jerry encore une fois je dis merci papa na yo oh papa makamusila zoboya yango ko za hypocrite ngana ko za hypocrite na vite ngana ko za la liénité na ko za l'esclaveté ngana za la ka vrai na vie nanga et puis histoire ya vie nanga zo komama il faut batba beta ngo ndenge zala siko na tunia Jerry natangi komona na commissaire abasa le mission ebisa biso nini oya retena ya malamu Yams aloba boy to bato tu bana sima kuna ekozala te
Mais si la bisala loba, tous nous sommes des hypocrites. Si le émission est ça les mélalango. Donc à côté mbalamongo on a livre à Guinness record si la bisala à côté. Vous comprenez ma moninga zolo. Donc na ko vandi sa si la té na yam té. Si la zana ba trophée, yena musala yam sa sali wana, trophée ni ya sa ju. On se comprend. Mais na musala on a peut-être par rapport à musala bazana ba cause la ba vanga. Mais na musala o ka ngana na sima na ba on a betre soni. Mutu moko meminga na classe. Ya si la bisala. On se comprend na bénéficier. Après singa mbongo te na gelia mikate. Na lobi na nga bakisa papier oyo na oyo zanango. Yes États-Unis na musala. Voilà, yes États-Unis na musala en tout cas TV eza makamu ya ngonga. Merci na batutu oyo bozola na biso nek to semno toza vraiment awa bo mesana na biso e ko sala vraiment bien tala émission du début jusqu'à la fin s'il vous plaît. Écoutez émission na katikati zongi son banana et bandeli pour comprendre ba sujet nini oyo to aborder awa e ko sala vraiment kitoko makasi ya gotie to comme na sona suka batu bakoki ko retenir nini na passage na yo. Batouba va retenir que si là jusque-là, c'est une dame qui est incomprise, mais lobby. Ce que ça bien, pour lobby, Batouba Kobeta Lissolo Yassila. Moi, jusque-là, je pense que je ne suis qu'à la première page. À part faire Maramoussi la Lobaki, Tozaba hypocrite. Na makambo nyo surtout na zomo nawa, na sina komika page moko. N'habite titre ni na repé sango mais même ils a recueilli moi à 12 pages. Mais moi je pense que je vais écrire quelque chose sur Sila Bissalo. Elle le mérite bien franchement. Elle le mérite bien. Elle fait des choses où ils ont sorti de l'ordinaireté. Elle fait des choses où Nabiso Babakouk aussi qui l'a manqué. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Mais à la fin de compte, on se dit si la zo azo mené bitumba oyo pour abimisa biso kana boumbu. Si la bisala comprendre que l'artiste c'est baza prise en otage. L'artiste c'est baza balbani bazana na katia comment on appelle ça carcan moroboye. Bana kata cage. Na katia cage. Souci asili ali to bima to comme libre. C'est-à-dire que poto joa mbongo bien, il faut tous à la libre. Donc on retourner pas si là à quel côté mususu et déranger te. Tala kamanga baluke la bombo. Que je salue. Mbembele. Omoni asali boys si la betchango kara le mbembele wanati la fille de sa mère la sacoche ya maman ya sila partout bazoza na mona naye est-ce que déranger sila na nini c'est ça un artiste et puis ami bale bato ko retenir que artiste longola ko banga aussi longtemps que toza na groupe ya artiste moko ba péré ba indécis osomona bateau bazo banga bateau bazo se comprendre que hasard tala ezana bateau belé photo benga bango na monde tout ça na artiste muke monde za monde ya ba esprit faut ça un esprit tout ça la balbaroni areza makambu ya ba esprit d'art art yango moko za déjà un esprit nango moko boy mais yo na makambu ska esprit ezala ngo za un esprit te poani. Donc, tant que l'artiste va longola ko banga, n'enge si la longola ko banga, a brava la paix, a bandi ko affronter, a bandi ko lbaite ngana zoke, nga France la lokola bango, nga pe France na parler lokola bango, poni bolo la parler à confirmer nga pe na artiste France na parler lokola ye. Donc, l'unge to ndeti ngana longo nga ko banga. Très bien. Vous comprenez? Na longo nga ko banga. On va retenir que artiste c'est long na cash, artiste c'est long na boumbu, artiste zala libre, zala indépendant pour zo gan pena yo o sunga bana na yo. Merci à Gauthier to comme na suka. Moi 2-3 personnes il y a au bazota la yo. Et MK, je salue MK. Madame MK na pesa mambo tebele. Maman Zozo na N bazota la yo. Maman moté maman maman Zozo. Ah mère, turo mère tela pe bakoto yo maman Zozo. Soki to da maman roi maman Zozo on a 5 na habité ko. Mais Congo bonga. Yebisa maman Zozo tela pe bakoto yo. Et ça l'a plaisir à sakanate. Na pesi pe maman Zozo mbote na pesi Dorcas Bolokoko. Notre maman. Ok. Dorcas Boloko on appelle ça Mamote Belé. On appelle ça Sandrine. Maman Sandrine appelle ça Mamote Belé. On appelle ça ba
parce que baosala pena musala napesi mbote napesi na mida napesi mbote napesi na yagola Liliane napesi bambote Stella Swamana esa Gaillard Wazalendo napesi mbote napesi tout oyo baloba o batutu balobelaka batutu tolobelaka sila bisalo en tout cas napesi bambote belé biso pe tolongolaka kobanga imoni hypocrisie bakuta ngo na kati na biso te merci. Voilà, hypocrisie bakuta ngo kati na biso te. Merci na pouce de vie Lionel na sima caméra. Merci na batutu obozala ki wana. Merci na MK la patrona. En tout cas tobi ki likambo zwara ra moto nzamba lola ndeka na lobaki na sommer na nzamba lola a consoler yo. Merci na batutu botali biso ba numéro za wana soki remarque za tolo moya obaxira biso za bobenga to botiki na commentaire et ko sala vraiment ki to makasi nga Elvis Info na lingara bino parce que bozala wana bozo tala biso bozo commenter bozo liker et zo sala biso kitoko makasi soki kolonzambe azongi tenga na bino to mona na prochain numéro. Bye.